mbutu bandeko nanga makambo kokamwa makambo somo kane balobaka toujours et encore tambola na yo mokili omona na yo makambo bandeko makambo kokamwa kane na olobanga moko awa makambo kokamwa na bandi ebele ya batu pe ba comprendre que non makambo eza ya kokamwa plutôt makambo eza ya somo. Quand ndenge boyebi toyaka toujours kobeta masolo ya ndeko na biso comédien na biso na kombo ya Vie de Loin. Vie de Loin aza moko ya ba comédien oyo asepelisa vraiment ebele ya batu oyo azalaka soki azo jouer mutu nyonso tu azobetela ye maboko. Lelo quand ndenge boyebi bandeko na nga chez Etoile Nines TV toye quand ndenge tolobaka toujours et encore soki akoloba ezali te bo mona biso te mais soki akoloba ezali en tout cas toyaka na pete nyonso toyaka na kitoko nyonso donc so moni biso seke ya koloba ezali ebele ya batu tomonaki kokabwana ya ndeko na biso Vie de Loin na mwasi na ye na kombo ya Justine Mata bambutu elekaki nanu ebele depuis l'année passée oyo déjà à partir à janvier ba nungu ezalaki jusqu'à ce que toyaki kokota ti na ba juin ya année passée en tout cas makambo ezalaki somo tomonaki kutu na présence ya mama na biso epela yaki koloba yaki kobimisa ba makambo o nyonso ifalaki abimisa bien que de l'autre côté ndeko na biso Justine Mata asilikaki akangisaki mama epela ebele ya batu balobaki ke non mama epela pe alingi biloba loba mama epela pe aza mutu moko yeka koloba sans toutefois kokota na mozindo sans toutefois kolinga koyeba nini ya solo ebandaki koleka na libala ya ndeko na biso Vie de Loin jusqu'à ce que Vie de Loin yemoko na poto na ba interview kandenge ezalaka Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kande ezalaka na système moko bien na système moko kitoko Gavker ayeli biso ba solution moko ya bien Gavker ayeli biso ba solution moko kitoko Gavker ayeli biso ba solution moko ya kilikili pe ya kafu balobi bandeko nanga na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker nde place batu nyonso basekaka nde place batu nyonso basepelaka toyebi kilelo oyo ba docteur baza ebele mutu na mutu nga pe nazalaka docteur côté mosusu nga pe nazalaka docteur mais place ya sur place ya kafu o nga moko na lobaka eza nango kaka na Gavker kuna penza nde masolo ya kitoko pe ya kafu ezali
Salut, salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino kandenge boyebi vie de loin. Nini ezoleka na kote ya vie de loin, makam nini esali ke noto ya kobeta masolo na kombo ya vie de loin. Avant na kota na mozindo ekozala mwa biana ya kosensibiliser bandeko nyonso o bakoti sika na chaîne na biso. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso. Toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku. Vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation di susu kande tobetaka masolo la famille ba mapango ya koteka yango yo ba mapango yango oyo la famille ngana lobaka toujours ezalaka na ba âge mosusu la famille tozalaka lisusu na besoin te que non to bunda est-ce que te tolataka toliaka tosalaka ba voyage kili mata kita mais na côté mosusu pe il faut to kanisilaka bana na biso ekozala malamu mingi tant to salaka ba voyage côté mosusu pe otali bana soki lelo na zate bana nanga bakokende wapi bana nanga bakovandaka wapi nanu akozwa charge ya bana nangai mais soki oza na bomoi déjà oza oyebi ke non naza na mwanda kuna ngai ata soki lelo liwa ye je m'excuse oyebi déjà ke no bana nanga bazana bisika ya kovanda bazana bisika ya kolala ekozala pasi peza ya makasi pe mawate na kote na yo. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, bambote na Mama Lisi Mpitu ya badisi, bambote nanga na ye moko Mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Madame Madrid Mafuta depuis quelque part, bambote kandenge zalaka na système moko bien, na Madame Judith Diampo Visa. Voilà. To continuer na masolo na biso la famille kande na obeta masolo kande na osolola kandenge to oloba. Liba la vie de loin ekufaki ka boye, liba la vie de loin ekufaki nango ka bongo. Jusqu'à ce que tango vie de loin ayaki kokende poto. Na ba interview ka ndenge zalaka, vie de loin akotaki interview. Siko na interview wana ndeki kosala keno batuna kiye. En tout cas, vie de loin abimisaki ba makambo. Yango kutunde a confirmaki que non, c'est vrai. Yena Justine Mata bazalaka lisusu te. Selon ba explication à vie de loin aloba Martine Mata, Justine plutôt, Justine Mata amando memela vie de loin ba mbongo ya mibali mosusu.
monaka Justine Mata na bambongo yazo kanisaka keno a mwasi nanga aza mwasi oyo asalaka talaka basi mosusu basi ebele ndenge bavoyageaka ba Turquie batie ba Chine deja oyebi ke mwasi soki azosala baaffaire na ye seki aza na mwa mbongo zoka ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Justine Mata bambongo nyonso bando pesa vie de loin ezalaki bambongo ebandaki kouta epai ya mibali tango papa na biso vie de loin ayaki ko découvrir ka ndenge boyebi mibali na biso ba congolais balingaka biloko ya salite te aye ko découvrir aye ko comprendre que non bambongo oyo ezobimaka na mutoki na ye te nzoka eza nde na mibali moko boye bapesaka ye mbongo. C'est ainsi que ye vie de loin na kote na ye amonaki que non eosimba lisusu te ayaki kokata libala wana na Justine Mata. Kanenge boyebi bandeko nanga bandeko na biso ya bastar soki oza dia star na mboka na biso olinga te donc vie na yo nyonso mobimba ezalaka toujours sur les réseaux sociaux ezalaka bongo donc nyonso kosala omonaka réseaux sociaux asi azwi na ye déjà depuis kala ezalaka bongo e kosala keno eza na mwa video moko boye ezoleka zotambola ka ndenge boyebi makambo ezangaka te ezotambola matakita. Alors tango ba video wana ezotambola ne bato baye koyebisa biso bino bovandi masolo esi ekoti matière esi ekoti kane balobaka keno mwasi akoki na ye kovanda ata 3 mois 3 ans sans mobali aozala na ye bien mais mibali ebele bakokaka na bango te avanda sa mwasi mibali ebele omona kaka komi koluka na bamoyen nyonso nazala na mwasi nazwa mwasi ebele ya bato bazalaka bongo. Alors nde bandeko mosusu baye koyebisa biso ke non ndenge eza boye vie de loin akomi na mwasi mosusu nde baye kotindela biso bafoto bandeko nanga kotala deja foto ka ndenge tolobaka eza na bamakambo mosusu toza mikolo oza na besoin te ke baya kopesa explication te eza bamakambo mosusu biso moko deja omutalaka bolobi bato oyo mibale balingani bato oyo mibale deja baza na bolingo otali mpenza foto lobi bato oyo bolingo matakita nde bato ndeko na biso mosusu baye kotindela biso ba video toye kotala tomoni mpe na bapage mosusu ka ndenge batiaka baye kotiela biso ba photo ya vie de loin na mwasi na ye ya sika tomoni mpe ba réaction bandeko mosusu bandeko mosusu pe balobi ka ndenge ezalaka vie de loin ye ka sikoyo donc ba makambo oyo Justine Mata bandolo bapona kindumba vie de loin c'est que za makambo a solo parce que tolanda pe interview à Justine Mata selon ba explication na ye pe abimisa ki ke non vie de loin kindumba vie de loin zaki na basi matakita vie de loin abota bana kutu mutu oyo bandaki ko prendre soin ya bana mosusu ezalaki ye Justine Mata. Alors batu pe ba ye na makambo wana ke non donc vie de loin pe azalaki mutu ya basi. Comment ça fait-il que okabwani na mwasi kaka ta 2 ans ya pambe ezate directement au koti na mwasi mosusu est-ce que ezalaka bongo bandeko nanga kande na lobaka nga na lingana nga kokota na mozindo ya makambo ya batu te tango toyaka kande na lobaka toujours et encore toyaka pona osala banaliste toyaka pona obeta masolo toyaka pona kopesa pe ba point de vue na biso na ndenge moko ya bien kote na nga na koti koloba nga na lobaka toujours na situation nyonso to na makambo nyonso mutu oyo ayebaka vérité ya situation nyonso premièrement ezalaka nzambe nde mutu ayebaka et puis de deux batu oyo bayebaka situation bayebaka vérité ya situation na bango eza batu oyo mibale bazobebana to bazoswana soki totali makambo ya vie de loin na Justine Mata batu oyo bayebi vérité ya nini bapanzanaki ezaka bango mibale parce que soki omoni mwasi na mobali babalani seke bolingo ezali yango tomonaka batu mibale babalani mais soki bolingo ezate yango bomonaka mosusu mwasi batie ezemi mosusu omoni pe mobali akimi mosusu pe ezalaka bongo mais soki bomoni batu mibale babalani seke bolingo ya solo penza ezalaka mwa bongo. Côté ya bandeko na biso Marti et Justine Mata na vie de loin en tout cas eloko na koloba moi personnellement ezaka que non
déjà babalanaki na ebité so basala déjà ba démarche ya ba divorce parce que ezala batu mosusu bazalaka mwasi na mobali bazaki mwasi na mobali baye kokabwana pona bango ata soki bosala mariage na commune makambo ba démarche wana ya divorce etali bango te omona azui pe mwasi mosusu akie na commune mosusu pe s'inscrire basali pe mariage et ce qui n'est pas bien parce que toyebi ke na ba commune na biso normalement ba pesaka batu chance soki bobalanaki 5 ans avant bolingi bo divorcer ba pesaka bino chance ya koloba keno bokende nanu bobunda jusqu'à 5 ans soki bomoni ke simbi tende bokuya kobalanaka tobalanaka na facilité nyonso mais pona ko divorcer to divorcaka na facilité nyonso l'état permettra te côté nanga o eloko na oti koloba kande na besana nanga kopesa ba conseil ezaka keno soki batumi bale bobalani bozana ta ya ba fiançailles ezalaka batan oyo en tout cas bo sirasiraka que mobali ona obala aza mobali moko kozala fidèle to mwasi ona obala aza mwasi moko aza fidèle bozela te ke na kati ya libala nde bobanda sikoyo kolandelaka ekozala pasi pe mawa ekozala penza pasi pe mawa biso tomonaka ata babiso oyo tobala ezalaki boza na fiançailles mobali azwi telefone na yo pe ozwi telefone na mobali mobali aki avandi na telefone na yo 3 jours yo pe ovandi na telefone na mobali 3 jours pona koyeba nini ezolekaka soki eza na banimero oyo abloka okoyeba ke non il y a quelque chose qui ne va pas ezalaka bongo sikoyo na kilelo oyo omonaka bato bakutani non parce que vie de loin aza na star mokili mobimba yebi ye c'est fini otobalana tobalana kote mosusu pe vie de loin atali mwasi azokabelanga bambongo je m'excuse azana bambongo na ye azana baaffaire na ye asalaka nzoka ezana mibali moko boye baopesaka ye bambongo siko ntango bobalani bokomisi koko découvrir bamakambo mosusu oyo eza lisusu bien te siko ya turo na mwasi oyo vie de loin akomi koprésente sur les réseaux sociaux bavideo na ye en tout cas tosenga na vie de loin oza star ya monene ya mboka na biso oza mpenza star ya monene ozala bien obali mwasi ya malonga na ndenge keno mwasi oyo aozala te keno akobanda lisusu komemaka bambongo ya mibali mosusu azomemelaka yo to makambo moko boya mibali mosusu azomemelaka yo na ndako ekozala bien te de ton côté aussi ekozala malamu ozala pe sérieux eza na bato mosusu nga nalobaka eza na basi mosusu akota na ye na ndako ya libala azalaki na ye fidèle ayebi na ye nzambe ami lobi ye moko keno nga soki na bali na ozala fidèle epa ya mobali nanga mais akuti mobali infidèle ye pe akoti na nzela infidélité Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.